Ma mission TV, le miroir du monde. Makambu oyo eza makamba polémique te. Tosa polémique na makamba mususu. Makamba ba combattant robeta na poto eza makamba polémique te. Ezo kipe te. Même abelé lisa. Soka zaki en vie, soka beta ki tonga to sepela. Okoti oyembi vocal wana okomi ko voandelela ngo basi na yo. Okomi ko zula ngo ba koli na bikili ekomi solo le lolendo. Vous comprenez? Aujourd'hui, type, ceux qui m'ont carolate, aussi au mami qui n'a mbebo, yo mo le royo comme Jackson, muga lengela chakaso. Et le côté, nenga zoya orchestre, nga bifalo na omona ye. Nenga zoya ute pa na bango. Non, comme on a polémique te ndeko na ngai. La zone ba ko eza vérité parce que ba massa na nga ba komi ko bunga, ba komi ko bossa na ba bien fait. Na mona babatu ebele ba misusu bayana ba ketch mo mikusa loka ba bude bana bakaluka bakata soka tia wa faut déclarer pour ça langa alongwe na ndenge bazongi azongi pe na ndenge na ye mutu pete soneni te ye mo monite na songa na ndaku na azongi na ndaku na ye ta ketch olati ta tenti lokwa koni okalinga la mikate mais le yo vocal na soko zui et commission le lendo au salon orchestre. La mission fait car au salon orchestre, baba ni trop seka. Te botika azo makambaso parce que c'est trop mon ango. Salami pendate par hasard wana. Et c'est bêti quand même nzadité par hasard tende baloba. Non, et obeta nzadité. On est second nzadi wana gomi mutaba. Taba raisonnement, otambo na nzali muke libaku. Raisonnement na tika combien na ndako na tika ngelo te jidi tsabolia ni. Ça soit bêti na osepela. Oui, sali même nani. Innocent ko soit bêti na osepela parce que ero qui pété. Geza beta ki Robino pas beta ki. Et bango baza ba figurant banani ba bien bango baza le roi lever rideau. Babota mana langue wana yo bota mana anglais na monoko bela français. Kasi ba yekola kakati. Ero no so ba yekola ka. Biso pe ba musicien. To komi na maladi bona éviter ngana ko benga ngo ki beka ou bien qui tuntu nazoye bate songa na kobenga ngoni ba musicien lelo ba umela rasuti na ba orchestre do azongi se pas faire rigola album yango ezoya kunzardo pe arobwaka na kati ezana bandako mususu eza ya kolala te ezana ndenge mabete peut-être msu bakozwa ngo na sasa mabe na olobela bino sérieusement parce que bino moko bomi yebi nde boyaka maka uspatumba bango aliga pe ba mi yebi ndenge bayaka na ba misusu ba utaka na ba orchestre vocal ga moko ya savo basokola ba sani wana lingolo ba potebi mutasala vocal na matadie mutasala ngana oloba no awa na otanga ko mamu tuti. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, chaîne à référence. Bonjour, na Binono Sobotela Bisso partout dans le monde. Na ma mission TV, Martin Engi, vitesse affisée, Sola Likambo, na Elisusu, Liboso, ya écran na Bino. Pour Tozarana, toujours pour la Sabino, actualité, Oyo, Ezoleka, na Kati Yamboka na Bisso, République démocratique du Congo. Alors, Lelo, Torobet t'appelle solo et musique. Tobi musique, n'est artiste et mission na Bisso Bazalaka. Torosola lelo ma solo ya Ferrego la lelo na mbeli bino ya Mado Bifalo o azali danseur ya Ferrego la tozane vraiment nasi botala pe émission ebele o tosala bo uti pe ko mone na ba clip oyo surtout générique que bimi par hasard bo mone pe na mupanzi ya Ferrego la ndenge vraiment azali kobina ya Mado Bifalo. Alors ma mission TV lelo Martin Engi vitesse affisée Sola Likambo to koti vraiment pe na monde oyo to mikolo to sa salana nboué pour SPL Sabat nyoso batela biso partout dans le monde. Bonjour Yamado Bifalo. Ouais, bonjour. Bonne santé. Oui, santé, ça va par la grâce de Dieu. Au monde donc c'est que bien. Malgré moi nzoto euto dérangé mais par la ngolu nzambe naza guéri quoi. Alors Boni Ferrego là, Boni et puis Goupa Ferrego l'anniversaire na ezalaki donc na habité. Avant pendant bandana nos émission na yo. En tout cas on a souhaité joyeux anniversaire à mon boss
mon leader motasalanga ya komisanga lelo Bifalo ya Mado danseur wa leka ba chanteur na makambo. Vous comprendre? Donc joyeux anniversaire à toi mon boss. Mbotama elamu nzamba batela yo a protéger abaksa oyo zara nango posa. En tout cas, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Nika Boronina. Joyeux anniversaire. Alors, Bifalo, Nassir, et comme elle dit déjà, Ferregola, le padre, donc Ferregola, artiste et musicien, il y a République démocratique du Congo. Alors, Bifalo, boni mouvement Zandengeni. Avant tout, tu as vraiment dans ma solo, tu es mouvement, position mouvement Zandengeni. C'est comme si Mikolo Bozama, Lili trop, on est Bozo Kanate, et Zanini Yango Bozo Kanate Mikolo. Non, tout est Kanate Ndeni. Toyo kanao, to kanate poani. Otebi Ferregola, ndenge penda bande ko bouger mais Mikolo tomona, c'est comme si bozana maki ou bien bozana nipo faire vraiment to sentir yete Mikolo. To ana maki te. Ba tu bazana maki eza ba petia mike ba Mikolo peut-être bango. Biso so to ana maki to ko voyager te. Ngana uti Guinée. Ngana uti Cameroun jet ye ya obiangema. Ezwinga wana na Cameroun e kotinga i Guinée. Si vous avez un maki, vous avez un sote, faut en makambo. Vous avez un maki, vous avez travaillé, vous avez mis sa première par hasard, vous avez mis ça par hasard. Vous avez apprécié. Mais vous avez avec le temps et écoute en pour ça déjà, ils ont bien. Vous comprenez? Ils ont bien. En plus, vous avez un studio. Donc, vous avez un studio. Lobby, vous avez un studio. Vous comprenez? Les lots répétition. Tu travailler dire lobby studio, les lots tu en répétition. Vous comprenez? Donc tu vois les agas moi l'eau mo boto boaka kipo, tu vas comprendre que album mogo izoya à part Black Box international ou les padres Yembi. Vous comprenez? Chanteur à Yembi. À Yembi la langue tout, à Yembi. Mais na kini pe ami na balang tout ayekoli yango bien bakomeli kaka yembo ça mabe boba oba yemba babotama nango babotama na langue wana yo botama na anglais na monoko be na français kasi bayekola kakati elo na so bayekola eza mabe te. Alors Bifalo ya Mado donc danseur ya Ferregola Nassir botala kena ba générique ba clip belé ba voyage à Ferregola tout parce que ba voyage na Bifalo oh vraiment azana kati ya mouvement. Alors Bifalo par hasard et outi kobima au générique obiso tout yo ki yango neto bando yo ka ba générique bando bimakala mais c'est comme si une partie nango vraiment ezate to ebité ceux qui eza pona promotion bien ni qualité ya clip kobine eza bien bolati bien bona kati mais c'est comme si marketing nango et salami pendate par hasard wana. Et c'est bêtise quand même, Nzadite par hasard, tende baloba. Non, et vous êtes Nzadite. On est ce comme Nzadi, on est comme Moutaba. Moutaba raisonnement, autant bon Nzali, muke libako. Raisonnement, na tika combien d'anda, na tika ke lo te, jidi ta roliani, trésor a roliani. Ce que biso toza bata bongote. Vous comprenez? Biso ce que nous toza bata bongote. Pour na marambu ya ndeti ya marketing eza na maboko ya golate. Il y a la leader. On a monté un orchestre Azanaba. Donc on Moussala na yo ba placer la batte. On comprend? Depuis tout ça bimisa par hasard. Na habité est-ce que 20 jours c'est coquille. Na habité M sur na robosana. Et mon on a déjà le condé. Non, ce que mon on a pas na tambula na ngati. Et là se banda bongoti. Et kota muke ti et ya osala inondation. On comprend? En tout cas, la minute vraiment sur le lobby marambaro, il y a marketing et à l'ouan on Satan. Générique et bimi. Batbata lango dans la télévision. Malembe et kokota nango na banine. En plus be fuboye barelo mo lelo to komi la génération mususu. Le to koma na ba internet et bima, ba sero wana ba bilo wana les raté. Lelo ba to koma oteka ba disque na bango na ba YouTube. Et a bongo te. Et mutu nangeza bongo te. Sikoyo na piraterie o e koma.
Vous comprenez? Yango moni ke ba leader pe ba koma ke soka salelo ronaye. Azape na posa te kia banda kaka po boyo kaka beta kaka me ole laté oliate te bongo te. Donc générique au bobeti eza na ona kat album te. Eza na kaka par hasard eza bochangwa pa. Wana ezelo ozoka tende to benga ngo par hasard. Donc wana eza lokola mwana moko boye bat baye bake ba passa mo bofu baya. Donc on eza loko mo boye kaka to sala après ça sali po eza na image mo ndenge to na disque et ndenge to na studio bat ba ozi la disque à part black box na o su ya ba musicien vous comprendre. Donc on est le lo mo ne to beta ndeti 4 minutes donc to la musaka mwani donc bola musaka ndezalara. Alors dossier ya Kunzardo lelo azongi epa ya Ferrego là. Alors pour l'album et kozala ndenge nini na Kunzardo na ba Blaise créateur na batu misu bazana kati wana na ebité soki européen et kozala ndenge nini. Non ils en ont bien parce que les padres aza maître ngala biso ndeti ngada ma part bifalo ngala bien que maître du temple. On comprend maître du temple pour ngala na 4e pentacle. Yesu aza maître du temple. Donc yemo ndaza wana yebindeni na kabula ka jenaï. Biso neti nga par place na côté na biso ba danser. Biso tozara combien? Toko za ba 8 ba danser. Ba misu ba za wana entre ba 5 bongam na recruter bango pour ils mtatindanga. Ngam na zwa bango. Vous comprenez? Un vrai bosseur. Alinga donc mutoyo aza na travail. Oko travail yo mo te fo tango ozo yambaka pe bato yo baza mwa makasi sala bien yo poto zo mwa un plus on eza un plus na yo le padre aza papa na biso ayibi ndenga kabola alipa. Vous comprenez? Le padre ayibi ndenga kabola alipa papa na biso. Kunzardo aza nani Blaise créateur aza na ba masa musu ba koti sika bani ba bwaki na ba par hasard baza mais le padre mo ayibi ndenga na kabola. Vous comprenez? Ils ont rien à voir ce qui nini te. En plus Kunzardo wane zanda kunaye. Mais akenda ki batu bayibi ke Kunzardo arozonga ga souté pas Ferrego là. Alors elo on est ça là qui mutakei et puis lelo to moni su Kunzardo azongi souté pas Ferrego là. Album yango ezoya Kunzardo pe arobwaka na kati. Ezana banda ku mususu za ya kulala te. Ezana ndenga mabete peut-être msu bakozwa ngo na sasa mabe. Après kolonga pas faire to mona ki pe héritier Watanabe. Oui, azaki pas boss life. Après alongwe bon. Wana sikoyo makambo wana eza sikoyo. Ndao monsieur za olala te ndolo. Wana makambo ndetsa kozala boye, wana eza nzela na ye. Ndenga tambusi nzela na ye, wana vie privée na ye. Mais siko na ndenga za pa na biso. Ndenga ye pa na biso, omoni Kunzardo ndenga za wana. Kunzardo mutasala eza ya gola. Da sala ngape. Ko sala te ke o abota te. Ke baye bayo pe okomi na moi visibilité moko boye moi ovandi pe boye moi code moi nini eza grâce ya gola. Kunzardo asala ya gola. Kunzardo to kenane premier Paris. To beta Zénith de Paris na l'an 2010. To saka na ye. On comprend? To saka na Kunzardo. Papa Soda Kimi Kunzardo azonga. Mais étant que biso pe ba musicien to komi na maladi mo na ebite ngana ko benga ngo ki beka ou bien ki tuntu nazoyeba te so ngana ko benga ngo ni ba musicien lelo ba umela rasute na ba orchestre na rapona ni. Donc ngai omoni Kunzardo soka zonge pa ya gola eza atala bité a réfléchir ye moko atala sikana zonga la palais na ngai place ezaki simba wana na yebite wana siko fo luka yo tu na Kunzardo bandako bandeko lala est-ce que coussin alaki to ebika pe héritier Watanabe parce que nazolo ba matela bo ça veut dire que est-ce que ba place yo bandeko beta est-ce que simba wana siko yo ne fo tu na epo ngai na zapa ya golanga na longwati ngana zala na ngakaka pasi na bisengo na zala na ngakaka mais yende nga alongwaka na marque na ye o ye moko amona wana na ndenge na ye alongwe na ndenge pa zongi
azongi pe na ndenge na ye mutu pete soneni te ye moni te nazonga na ndako nanga azongi na ndako na ye papa atali kaka aza mwana ayambi ye mais elo moko nga na koloba ba musicien ya lelo bazowumela ti eza na bamasala nga misusu baolonga na mouvement ndenge azoya orchestre nga bifalo na omona ye ndenge azoya uti epa na bango non komema on a polémique te ndeko na ngai nazoloba oyo eza vérité parce que bamasa na nga bakomi kobunga bakomi kobosana ba bien fait babosanaka bien fait te ntango ozalaki na ndako na bino kuna ozowela fufu na baleki na yo oyebi mpe kaka ndenge obanda kosala na place mosusu ntango oye yo mo omonike un pas deux pas mpo na moto intel boye ata nini yango il faut zonga bamasa ebele baya na baorchestre nga na mona bango nde baya ebele na baoyo bazawa naza ancien ya ebele na mona bato ebele bamisusu baya na baketch mwa mikusa aloka babude bana bakaluka bakata soka tia wa faut déclarer pour salela nga ozo comprendre donc sans kutu ya kibomoto ezate ketcha mabe tentira mabe elamba mabe mais donc bakoma na esprit moko ya koenvier lelo yo misia ye bapesi yo mpe vocal parce que vocal mpe bapesi yo ocréé yango yo moko te leader asungi yo tala makambo misika lelo asungi yo apesi yo vocal okoti oyembi vocal wana okomi kovwandelela yango basi na yo okomi kozula yango bakoli na bikili ekomi so lolendo o comprendre ozwi tib soki mo carolate ozi omamiki na mbebo yo mo logo yokomi Jackson muka lengela chaka songo eloko te bamasala nga eloko te baokosa bino to bandi kofinga fere gola obandi kofinga yo ofingi yaya ozobebisa kutu nde kwanga na yo bato bakoyino lisusu a 100% ata yo fingi fere sabonga na ye o bozo sala wana nga na obenga ngo donc biloko liyo to baliaka ngo te biloko manzanza baliaka ngo te nana koliango personne takoliango aza te mais lelo mpe bamise ebele balongwa est ce que raison ezalaka kaka epai faire egola po tomona banicodème balongwa bajenny répondeur balongwe bato ebele balongwa lelo mpe oyo mpe baza na baorchestre misusu est ce que bango mpe bazalaki kaka na tort nde balongwa bongo eloko mona oyebiso ndeko na ngai oyebisinga eloko mwa bien omoni ngai eloko mona oti oyebiso awa ke bamusicien ya lelo bawumela so na baorchestre te bakoma koenvie atebe envie ne bina file epesameli mutu nyonso te c'est pas donné à tout le monde mutu mosusu bakosala yoka na mokili ovivre mosusu na simaka ya mutu nzambe nde asaleli mokili na ye encore yo omoni ke nga boye so na tiere si moke boye biloko manzanza mayoto surtout ebina file koko ya weranson biloko ya mayoto ozo comprendre napesi exemple ya mpe loko ya yo ti bilandalanda eza mabe o comprendre bamasala nga botikaka kofinga ya gola en tout cas naolobela bino sérieusement parce que bino moko bomiyebi nde boyaka makausi patumbaka bango alekaka mpe bamiyebi ndenge bayaka na bamisusu bautaka na baorchestre vocal kaka moko ya savo basokolaka basani wana lingolo po toyebi mutu asala vocal na matadie mutu asala nga na oloba no awa na otanga komwa mutu te natangela bango to mutu asala makambo akala nakoki mpe kotanga mpe nakoki mpe kotanga te ebika ye mutu asala mpa weranson vocal sayo nakoki kotanga mpe nakoki kotanga te ntango nakotala bato moko boye mukinza pui azoleka leka azofinga ya gola mutu oyo atie yo na liste apesi yo makambo en plus bozaka na bavocal te bafo bachanteur boyebi koyemba te leader aopesi yo vocal odondu nango okoma olela yango basheri na yo ozo comprendre epesi yo vertige ata kutu ingratitude yango bayebi yo te biloko bosala wana biloko mayoto baliaka te bayebi na bango bino te bien si ofungolela mo mutema bakende liboso okoki kokoma no leader
leader bifalo kuta lekio na kombo to bado voyager na bango ti to banako voyager na bango nga babelela ngane babelela Bercy elobi nango Bercy apena so babeli ote ozeli nga télévision te ozo comprendre na doloba tala ndeko nanga na kombo nzambe nazoloba vérité wana ba tant bo voyager bokina bandule na ba poto bayebani nanu te bayebani nanu te yoka nti bayeve lelo soki bawumelaka te alinga osala bongo bazwa batan lelo pe ba Bercy balongwa seke bamona eloko moko pe pesa te yango lelo pe senga balongwa makambo Bercy te tozosola makambo Bercy tolobaka nyonso te bato balongwa pe estce bozalaka na nga nalobaka na baoyoyo baza ingrat epai ya gola nga na baoyoyo balekaka baécran nga navandi bone studio naomonake oyo mokinza mpwi aza kuta ata na vocal te mais ya gola apesi ye vocal abi petit nanga zwa vocal osala ngo te bongo te betango boye te sala ngo boye petit nanga te sala ngo boye tia mpe bakombo na yo bapeti mosusu baza wana bayeti baye okangi bo bafoto nde nana bafoto na bango olakisa bongo nalasonga apa na yo tunanga sikoyo nini nga moko sur le terrain na RTNC lobby le studio navandi mpena na omona mpena petit moko donc bato misusu oyo da basali da ba 3 vocal badevo natali mpena neti petit moko aza wana awuti njili ayembane bien bapesi ye vocal ntango asisi kaka koyemba bo nalobi yango devant presi boye na studio nalobi yo yeka sikoyo te keti olati te tenti lokwa koni baokalingela mikate mais lelo yo vocal wana soko ozwi ekomi so lolendo osala orchestre ka osala orchestre babandi kutu koseka te botika azo makambo solo parce que si tomona yango na vocal moko ekomi so osala orchestre osali mpo orchestre yango nayebi te soki ozoluka adversaire nani adversaire neti nani oyo koluka nga kutu bifalo danser na leki ono na kombo na leki na kombo alors bifalo oleki na kombo wana eza ba artiste musicien o baza na groupe eza juste conseil o pesi bango alors lelo o ferego là aza na orchestre ne c'est comme si aza koyoka na te na ba leader mususu est-ce que eza na ba leader mususu o baza na mboka na biso ti lelo na ferego là esimbaka te ba mitema likunya ezali pe pona ferego lo bendengeni ndeko na ngai keso tuninga pena o na ndenga mabete ndeko na nga bolanda nga keso so tunanga ngo trop toloba ngo pe déjà trop moi musique à Congo eza na buzoba ezaka pa baleki te bato babandi buzoba peut-être un susu ndeti lelo yoka na ona epselo moko ndeti ngai nga na écoute musique na écoute ngo mais lelo ekoma pena ke no emsu ba ofinga ba musicien nga pena vai na nga wana ba musicien bandumba ba musicien lokoso bisenga senga ce qu'on a vendu ce qu'on a tenu na bi c'est pas tout le monde mutu nyo sauté ozo comprendre nini lilala moko ebebisa malala ebele musique na biso Kinshasa bino bolinga bongo ndeti yo na vai na ya makambo so tuna nga na suki olinga na kota créer moi eloko moko tu vois donc Congo musique ba journaliste to koma moi Damas faut voir moi Siboul moi Ndembi moi nini et ko le kapé BBC Damas on comprend tant tuna nga ba question faut tala pe ba mikolo ba sala nini zoba bazali exemple nini neti nga bonga na mwana nga na pe bakoko na pe leki na pe mwana na ba oyo bazali kolona nga sikoyo exemple euta pa mikolo ndeko na nga totia pena black à part exemple euta wapi si on a bien pas mikolo ndo zaboye wana mwana mo na petit mo na quartier a respecta ka yo exemple
donc yo ngo salaka elo mo petit moi respectaka yo bien okota na nini mo bomonte petit wana na respect ndoko pesa yo omonte ke respect wana ezala sute il faut to bangana leki banga mukolo banga leki ese lo côté ngana kenda Côte d'Ivoire to kenda obeta festival moko ya fais-moi je crois tono beta festival na mona nani okomle nani DJ Arafat atelema na veste atelema akepesa nani mewe abimali boso Arafat asala makambo mais atelemi akepesa Arafat mbo telo kwane travailler biso mabe ngamo pe na fa na tena bi eloko faire salio via na zana mukolo na ye na ndenga musique ya zana metal art ya sali donc bangwa bazana na boko na komikiti sa bazana ka simple sympa vie morobo ya repesa donc non na te vérité na pesi exemple ba mi se ba na lo ba bato bazana se non na tu sais par exemple lobaka ilunga loba ilunga ko tsa leader te a hôtel le matin jamais a hôtel le matin oh non c'est la vérité na yebso vérité ndeko nanga oza mukolo yebi o na oloba respect za bombu alors bifalo lelo o concert na poto baboya ba concert ebetama tomona bosala pe ba fiche to robeta Zénith to robeta lo ba combattant na biso ba telemela baloba concert kozonga te na poto tomona ke Héritier Watanabe pa kenda ka beta raté tomona lelo Fally the King abeti Bercy lelo et c'est principal les cons de tous les partout alors ba combattant ba boyaki mais bango il y a beti concert na ebite tant que yoza pas faire rigola bifalo ya mado message no pe sa pona yango o Fally pour pas tout monde même pe ba journaliste ba ken piana banani message ni yo ko pe sa pona yango po ba bilelo Fally a ko libérer donc a libérer batunyo so artiste congolais musique ezongi na poto ndeko na ngai elo mona oyebisa yo na oto lobelo moko boya oyebisengelo mo boya kwani zo tsaka affaire na loba kyangoti kwani no tsaka affaire ba leader basé belé na Congo soki aza les sauveurs c'est aza les sauveurs ya ba leader nyonso wana ndenge yo lobeli par ndenge yo lobi mais lo mona oyebiso ndeko na nga makambu oyo eza makamba polémique te to sa polémique na makamba mususu makamba ba combattant ko beta na poto eza makamba polémique te ezo kipe te même abele lisa so azaki en vie so ka beta ki tonga to sepela même ibina filé so azaki na contrat so ka beta ki c'est bon tonga to sepela ezo kipe te ekipete même Suède munzanzam ata so ba kebi so ba beti pote fongwami ezo kipete makambo ba combattant oyo eza makambo ya kosala en polémique te ya kosala en polémique te parce que makambo yo yango ememi musique na biso na ba façon moko ya mabe o comprendre ememi musique na biso na ba façon moko ya mabe mais ngana lobaka ke biso na biso tolingana mingi biso na biso ba congolais tolingana mingi base ezano awa bino ba mission bolingo ezate mission za na combattant to sola na yo po aux artistes donc to sola to betali sola musique on a yebisa yo soki otangelenga mission mo betaki nani obina na betaki Fally muta uto beta suka beti eza mabete suka beti eza mabete yo ebi muta beta beti nako ndeko na ngai soka beti eza mabete o comprendre nazo biso vérité o eza makambo osala en polémique te pourtant bo osala en polémique ali ba moment na bino suta bazoba bamisa Congo bazoba tala bazoba mo boye o basolola ngo boye bango ba ko mosala bo ba raisonner ndenge na ba misa Congo batu biso ba finga biso fort oyebi yango avant ni pena point bo Holanda azo finga yo kwani azo mona makambo zoloba ezelengi te neti likambo oyo yo tuna ngai yo
Même innocent soit bêti na osepela. Pour sali même nani. Innocent ko soit bêti na osepela parce que ego qui pété. Geza beta qui Robino pas beta qui. Et bango baza ba figurant banani ba bien banani. Bango baza le roi lever rideau. Ba benga bango kaka na ndenge na bango. Ya to solo mam na biso. Pardon. Siko. Il parle ya malo. Alors donc innocent de alinga za lever rideau te donc. Non. Na lobby ke makambo ezoki pété so pe ba bengi sagi no sa beti. Engeza bien, même à Bélélis, même orchestre fait dans moi beta awa. Ya imeli ata peso ba bengi sa beti et simba nango on est équipé. Oui, je te dis la vérité. Alors merci vraiment. Donc émission et tokomi na suka po to ngaji seto sola pour na makambu. Alors chanson na yo Bifalo ya Mado et pas faire rigola au titre. Donc titre nous a chanson ba yembi rumba et puis ekota sebento ebite soto tu na yo. Dans pour Kunzardo déjà pas zongi. Est-ce que na nzembu na yo Kunzardo par obwaka na mo animation na oza ndenge nini pour talara yo danseur à faire rigola mais ba pesi au titre ya nzembo faire rigola yembi. Siko tala niveau. C'est pour la première fois depuis sera musique et banda sera ba temps falama. L'idée après sa danseur nzembo c'est moi Bifalo Yamado 4e pentacle danseur l'éternel. Vous comprenez? C'est pour la première fois depuis sera ba temps falama musique et banda. Leader après si danseur en plus après c'était quoi chanson moko 3 personnes députés ya yo moko c'est yanga guichet fermé. On comprend? Tout na so na yembeli na. Yembeli na. Ngoye bae. Beteli solo e. Na yembeli fe na Beckham Umberto na Irlande. Fe na Beckham azolanda ngai Tatiana de Silva. De Silva. C'est le roi docteur Jeff Nzadi il était tango lobi bongo pour tout par comment oza mabe oza mabe oza bien te so tie bongo seke biso tu photo ke ndole mukini mo ke ndole la pas docteur Xavier de non olobi tole la oyo embeli nde ça mo bien mo okimaka na yo mais nga na tekeli yende nzembo fe na nga nde mutaza na nzemba zwi nzembo na maboko le padre azo yemba pesi ba mbote ya trop kota zali soki Beckham Umberto na Irlande bwaka e Beckham Umberto na Irlande Beckham Umberto na Irlande donc na peso ba mbote belé ma mission TV Martin invité sa fusée voilà na teki nzembo na nga c'est que yaza prêtre des prêtres boss des boss mutamika tete azape na ya mikate ipa na mwamba te ya na za so na mwamba te lipa na kao siko kao ya brazana kine na ndem mote ya a siko za le mbwengi mais a ba komisa au kao. Alors eza combien de minutes? Bon nzembo nanga eza na minute mwa muke na sali nzembo nanga na style ke eza na minute mwa muke na lingite nzembo nanga eza te koke na toilette osali ba besoin tout ozongi oya kutaka nzembo ezo beta te nga nzembo nanga eza muke na koti sebe na kati pona zala batu ba comprendre ke nani yembi yango bonan mokonza ba yembi champion nika boronina. Alors na habité côté wana déjà en plus todo ça l'émission et sika to vandia wa eza place ya Odile Tia Libaya fan club de Ferregola et sika to vandi awa maison oyo eza na Selembao sika to vandia eza place ya Odile Tia Libaya fan club de Ferregola et sika na vandia. On comprend? Voilà. Vraiment. Alors merci to comme na suka to za ba dédicace na habité na par nanga na dédicace à chanson na habité so za ndengeni to lo bara déjà boepo au mona jour wana oya Mado ko sene Martin invité sa fusée na habité ko boaka yo Martin yo ndeko nanga yi na yesa ko na téléphone ke na boaka yo wana za na makama mike en tout cas to za na studio na RTNC to bandi déjà studio makambutu kitoko Kunzardo wana Jésus mutaopona marenga mom na pona ki ba chanteur parce que leader a lobby nganzembo eza yanga ite mukolo nzembo apona gigola za na vocal ataki vocal nani ponaki ouais ntele la ataki vocal na petit nanga netka ataki vocal boyo ka degré ba ya ba yembi le padre gutu ko lobate parce que ya za manteka suka. Alors merci vraiment donc à côté animateur
tantam sous tout monde appelle Kunzardo. Voilà. Alors tout comme na suka émission na biso Bifalo, la ligne juste au pesa mambote na batunya so au vraiment batali biso lelo donc bambote langa na bando pesa d'abord bambote langa na Martin Yomoko. Na peso ba vitesse à fusée na peso mbote. Na pesi Gaël Casto na pesi bambota trop. Na pesi Ridi Kitoko bambota trop. Na pesi petit nanga pia makaya petit nanga pia mbota to sia mbota to na pesi masia la mbota to na naviguer siko na Paris parce que naza danseur ya kwanga na makaya bouté na zwaka koli naza na charge ya batu funa longola ba mabanga ya batu parce que bilamba na bango batindela ngala ba mbongo na bango na futaka ndaku ya ofelete na pesi mbote nanga na del papambi na Afrique du Sud na pesi mbote nanga na Givenchy Ngoyi, les banquiers de France. La pesi mbote langa na Diego Sumbu international. Mbote langa na Undre Mpoma. Mbote langa lisusu na Enoch Vevo. Andy Soki Yannick Boston. Toussaint Mfwemba papa Disquarette. Mbote na yo. La pesi mbote langa na Malex Mbemba. Diouf Noir ya mama Sarah. Lik Kalambai Fiston Vokonde. Venanga la Jos Lando na Jobu. Judith Monzo. Tatiana de Silva, Anita de Silva, Denis de Silva, Lik Kalambai, Venanga Bekem Umberto, Bambote na yo, Yangwana mon vieux, na pesi mbote les sous na Kabuya, Jean-Michel, Anthony, Farage, Ali, Bambote na yo, Berado Prince des Zamunda, mon vieux, na suki na yo. Alors merci vraiment mon vieux. Becker Mumberto, donc Becker Mumberto, donc on a peso bambo théâtre, Martin invité sa fusée, tous ensemble un numéro et WhatsApp, yango wana soki to bengi tous toujours ensemble. Bana ko yugo bosana te mutoyo asungaka ngai lisusu en plus na niveau Kinshasa. Odile Talibaya fan club de Ferregola papa Natalian. Odile Talibaya fan club de Ferregola papa Natalian. Alors merci na maman Anto Alut Antoinette na niveau ya Belgique wana, merci vraiment na Vepitchen Salaounda donc vraiment azali mauvais au azana niveau ya Belgique peut toujours. Alors tous ensemble na ma mission TV chaîne à référence Martin Engi vitesse affiché. Merci na Voldi au azana Sima ya caméra, merci vraiment pour la brancher na ma mission TV chaîne à référence. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.